Papa Jangenda Sukuma, Sukuma, Jambe na biso Papa Jangenda Ningisa, Ningisa, Jambe na biso Papa Jangenda Sukuma, Sukuma, Jambe na biso Papa Jangenda Ningisa, Ningisa, Nini botela maboko na Ningisa, Sukuma, Sukuma, tela maboko na Ningisa, 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 Jambe na biso Papa La promesse du Père Céleste vient de s'accomplir à nous. Louons Dieu pour cette grâce qui vient de nous faire ce jour. La promesse du Père Céleste vient de s'accomplir.
Il est devenu pour nous un ancêtre commun. Il est devenu pour nous le dénominateur commun. Quelle que soit la façon dont on le considère, Papa Kimbango est pour nous un ancêtre commun. Puissions-nous préserver cet héritage. Batata ba maman po ete tokoma na suka. Sango malamu oyo nkolo Yesu alakisaka yango kala ete apesaka ikuluzu oyo ezalaki ya malédiction mutu mosu akokai komemate Simon oyo azalaka africain na bana ne mibale Alexandre na Rufus bamemaki yango na ntina ete ndenge mosakoli Esaya alobaki sango malamu eya epai na biso na Afrique biso mpe tozwa bolembisi tozwa bonsomi ebe nkolo Yesu aye solo kati na biso azali ndeko na biso bomo elobiko eye kati na biso mwinde eye kati na biso ndenge ezali asakolaki temple etongami et donc mpe tomoni sango malamu ya bonsomi oyo esakolamaki tozwi bonsomi esengami na biso nyonso sasa ye mpe toyeba ete ntoma ayaki kati na biso ntoma azali tata na biso maye biso tozali nango bosenga esengeli na biso tokende epai na ye. Nous allons être les instruments que Dieu utilisera pour renouveler l'humanité. Nous allons écouter un autre cantique et se place à la chorale. Hosanna
Yereboso batata passer na ba mama batambulisi ya soirée spirituelle toi barika moyo nganga nzambi azali nani nganga nzambi azali nani nganga nkisipe azali nani mususu abengami nganga nzambi pamba te bayibi ete ye mutu ayibi ba sekre ya tata nzambe azali mosali na kati na elanga na ye oyo mpe babengi nganga kisi pamba te asalelaka en correspondance a satan donc banda ntango wana abengami nde nganga kisi bino bozali banganga nzambi bokokaka makambo ebele na bandimi ntango oyo ndenge tooki na papa représentant de la ville de Kinshasa po ate bato baya kotubila
yango ezali système na biso na ngomba na biso tene bato bayaka mbana na barakoto bila ezali système na biso te kasi soko moni mutu azali na mabene ye abwaki yango ezali tene omemba sango isika na bato mosusu wana olungui na kati na nganga nzambe na yo okumi nganga nzambe ndenge mosusu pamba te makambo wana makozalaka yo na ye koloba yango na moto mosusu te pamba te soko yo koloba yango na moto mosusu ce qui veut dire oyibi ntina na likambo na yo te moto alobi ete etala nano nga nazalaka na mpasi boye bon ndenge naoki na mwana moko aye koloba na ngai ete papa nganga nzambe boye lobi nkombo na ye nali ngubimisa nkombo na ye esika na bino bantu te akei kotina ye wi nga nayibi kamana na nga moko akosukolaka bato yo koloba na nga makambo ndenge wana moye akosukola yo ezali te yo nganga nzambe otindi ye kenda kuna na moto boye kasi ndenge na okomi na ye ndenge kende opesi adresse moto wana akei ntango akei kuna yasoro batindi namda tata pasteur fulani yo moto tindi yo na ndenge nini pamba te nga namona ka pasi boye na boye yasolo nga nayibi sekre wana salana no boye kasi na kutindo na moto boye akanda kusukola yo ko bebe wana kubebisa mulimu te wana ozala kubebisa mulimu te abe tata pasteur soko zali wana okinga ye kujungela risu te sono ngai moko na kupesa itumbo na kukusepela te wana kujungisa mundimi sima na tata na mama bango bazali bandimi ya kala yo keda kuteka mwana na bango mwana na nga kumitela ngano mwana wango pe azali mundimi ya solo pamba te aboyaki makambo ndenge wana otili wakenda kusukola yo kuna pe balubi ya solo kamara na ngai moko esika wa kamata susu apembe pesa kamata dradi opesa sumba babuju misato eske nakati nguma na biso sala kama kama ndenge wana tata passer soko na okio di susu na ko compliquer la vie je deviens compliqué maintenant na ko sakana na bindu susu te bolimi sangai bolo batende papa ko méchant te ezali méchanceté wana il faut boboto la milimu na batu ezali na muyini sata na poto boy sona tata nzambete mukuma na binu wana te eske mukuma na binu wana te kulungola batu wana bazali bapakanu bobu tia bango na liboko tata nzambe musa kusala musala kitoko bobandi kutena tata passer en tout cas je vous connais très bien si j'entends encore une fois vraiment je vous rends la vie difficile vous allez partir comme c'est papa là qui est parti ce n'est pas de ma faute je vais devenir méchant très méchant pas maintenant les ko sala makamande ngona te boko kutinda disusu mundimela yo
na soni meme na kusala yo soko zali mwana papa Simoki Mbangu mukolo kujunjila dikamandenge wana ya solo bakono kukunda yo pamba tena kukutika disuju kamandenge wana te wana kubebisa milimu na batu soko zana loko na sana tatate malembe kenda kuna napayi kuna yo bakuta kayo na sadi ya papa Simoki Mbangu yali ngaka kamandenge wana te Paina
Wana malamu misala Yesu tu malamu. Nabi baninga na binu na pari kana lingomba na kata pari tango bazairwa epai bakongole epai. Alors soko makambo ekokanite ale babula ni makofi na kati ya ndako nzambe. Alors mbele bakoya kutala bango oni ngomba tukene kutala na kisasa batu mutema malamu kasi abatu bakubunda asinzira ake na lubilu yana nyongo lokufuta nyongo wana
après il faut le foutre en canal, il faut tout passer en abîme. Donc fout en là après il faut le foutre en canal, il faut tout passer en abîme.
Saint-Denis, oyez! Saint-Denis, oyez! Saint-Denis, oyez! Bilobé, ya papa, Simon, Kibangu,
Comme on a maman Deda Diakanoa, tout le monde a Deda parce que Bakata Deda Kala, comme on a Deda Kala, Diakanoa, comme on a Deda Diakana Telamo. Quand on a JTK depuis Kala, on a abandonné la JTK Njili. On a autant la JTK Njili. Et puis on n'a pas vu quoi. On a JTK Njili depuis 1982, on a abandonné au Moana. En tout cas, JTK c'est vraiment un groupe, on a abandonné depuis au Moana. Sikoyo mama tomoni en plein ndenge salami mokolo mwa lelo ben pression na yo na ndenge oyo moneli lelo qualité nini yo sepeli nango pesa na ben pression na po bande ko balanda. En tout cas na mokolo lelo c'est vrai que tant li kambango na no salamité mutonyo so sala kana robanga tout ça toujours mi tout na e le kandenge nini ko sala bien ton dernier vraiment tant to bandi déjà nzembo aliboso to mona ki vraiment que non poto senga ki moko eskakaza na biso do to mona vraiment kazaki na biso to embi vraiment de to moni to embi kitoko akoleka donc na yebi te minga ko lobeza te mais to sengi batu mo ba biso ko komishite batunde ba juger biso donc en tout cas to sepeli mingi na ndeli kambango eleki quoi. Toyebi ke mukili balobi soki bapesi yo pe critique te eza mabe. Est-ce que soki batu bapesi moi ba critique oko sepela to bobeta nango mabako parce que tozo lobela JTK Saint-Denis. Non, si tu resepela nango, tu resepela parce que tant on va lobby, biso to lukato talati. To yeba pom to supa ko critiquer na eka tika critiquer. Les kamboleka na ki to comme linga critiquer na e sala nango. Mais tant on t'a critiquer biso to lukato yeba. So que ça pena ke ndenga lobeli, to lukato modifier un peu. Mais critique to ndi mango parce que to ko yukolo bate ko non to ko boya critique. Non, to ndi mango total est-ce que lobby na ndenga critique vraiment critiquer vraiment que le Cameroun ça va to a critiquer ka tika critiquer. Siko mama moi bambote ba remerciement na direction et puis bande commission sur oyo oyebi na kati ya JTK pe bande commission na mboka Afrique. En tout cas la kati ya JTK surtout la direction papa na ngayebi papa Viki na bandina na ye papa Viki ba grand BG et en tout cas ça tellement belé muté on suka na tindeli ba mbota mingi to sala na ba grâce à bango yango biso lelo ba misala les autres sala boy na JTK njili ba tonso pese mbote ba ya pele ba ya malu ba ya mami ba te ba ngonyo sa tout kana bosani bango te mama wila bango nyonso donc na kanisa bango toujours bana motema. Merci beaucoup. Tombeli au journée moto suis maman na biso akopesa kombo ye moko pamba te to komina suka mama mbote na mbote papa kombo na yo ezali nani mama Jeanne mama bande ko bazali ko landa balingi bayeba okotaki na JTK et puis mbula nini na botama na JTK donc ali mwana JTK de naissance JTK koli na kati lupangu na biso na Befale na ali mwana Befale donc JTK penza de naissance donc na ndenge pe l'équipe a en tout cas sengo ya mingi. Sikoyo esengo nini ozala parce que nengo yembaki ozo yembo ozo seka ozo sepela joie na yo esengo nini pena o ekoti yo pena na kati esengo ekoti nga parce que vraiment et réussir penza très bien en tout cas penza ne esengo mingi vraiment en tout cas na banzemo na soto yemba to apena na top donc na sepeli mana JTK na biso ya Saint-Denis. Sikoyo peut-être ba remerciement ba salutation na ba famille pe ba groupe direction kune pa ibazali ba ko koyoka ta mama opesa ki moi ba remerciement ba mbote. En tout cas, bande de na piscine mbote, et après bande de na dirigeant, ba Coran na piscine mbote, et après kuna na mboka na piscine na Afrique, na piscine bande de ngai mbote, ndio mo mona kaneka eleki na bilili en tout cas sengo ya mingi. Na piscine ba gros bisous. Merci beaucoup maman. Merci papa. Sans plus tarder to so ala ba maman na biso baza misatu. Bango ne mutu basala ki pena ba simbi pena ba voix soki bo moyo kai pena ba son o ya grave bimi lelo, ezande ba maman na biso, mbote ba maman na biso. Mbote papa. Tokozwa moko poto pesa bopesa bakombo poto yeba nani po direction bandeko pe bakotala bayeba ke oyo mama kingandi to bani na mama na mbote ngai mama Makela Flavienne nasambela na paroisse ya Saint-Denis. Ngai mama Ani Diakatuka nasambela na paroisse ya Saint-Denis. Ngai mama Emarette Umba nasambela na paroisse ya Saint-Denis. Maman, tu sais bien que JTK Saint-Denis, tu moni capacité na bino. Ben pression na bino na ndenge cérémonie to filmage lekeli. Nini pena oyo et toucher bino to regret na bino soit te place moko bo calculer que ça la bien mais moi nini za po bino moko pe fo mo milobela. En tout cas régler ezate ndenge programme to bongisa ki yango ndenge pe to senga ki mabondele pa ya tata Nzambe. Alekisili yango pe na kimia ndenge biso bana na to sengela ki yango en tout cas
programme eleki kitoko toyembi bien tosepelisi nzambe na biso soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli en tout cas esengo na nga mingi ezali yango wana mpo nzambe tokumisaka ye toujours na banzembo. Voilà, c'est ça. Bon maman. Bon, nga vraiment namoni que réussite vraiment ezalaki total parce que déjà na butu tozaki na babondeli po toya kosala eloko oyo ndenge tokolobaka ntango nyonso ki ntango tosali eloko oyo tosenge pa ya nzambe nzambe akokokisaka yango kaka vraiment ezalaki kitoko eloko moko nakoki kobakisa susu eza te elekaki kitoko même bacaméraman bon bosali mosala kitoko en tout cas nasepeli na bino. Ngai pe namoni kama na kobakisa te ndenge kaka tosengaki yango epai ya tata nzambe ye nde amultipliaka tozalaki ata soki 40 me na bolingo ya nzambe asali biso abakisi lisusu toyembi lokola toali soki combien de personnes veut dire tomoni ke vraiment papa Simon asali oyo aye mosala abakiseli biso bakoriste toyembi kitoko makambo eleki kitoko mingi en tout cas toke na esengo nyonso oyo tosengaki yango wana apesi biso topesi ye merci azwa lokumu mpo abongi na lokumu nakomba tata mwana molimo santu ndenge tolobaki toujours ke ezali émission te ezali filmage ya bandeko ya jeteki basengaki na biso bandeko na bango ya presse toya kosala musala ya papa Simon pamba te soki mosapi moko ekoki kosokola elongi te yango tosanganaki po te toya kosala musala na bango na biso elongo mpona tolakisa musala mpe bakalite ya papa na biso bana ne bato tokotombola yango yango wana to awa tozali na papa président ya jeteki oyo bouti kolanda papa président ye moko akopesa kombo et puis a expliqué biso ndenge nini jeteki yango ezali na organisation nango mbote papa journaliste papa okoki kopesa kombo pamba te bandeko bazali kolanda fo bayeba wana papa nani pamba te bamonaka kaka me misu mpe bayebi bakombo me yo moko pena fo milobela ngai kombo na ngai papa Charles Mayaya Kisolokele papa Charles na kombo bato babengela nga Ernest ngai nazali président ya jeteki ya Saint-Denis. Donc, Bogolim sera d'abord parce que qualité à voix est malamuté. Depuis l'obit aux agnes à veiller, donc on a peur de moi moquer voix. Mais il y a un côté qui permet na kurakoloba. Donc, tous allez organiser. N'dengue ba choral nous sur GTK, ils allez organiser. Ils allez na président, tous allez na présidente, tous allez na service à secrétariat, tous allez na service à chant, dirigeant responsable, na ba dirigeant technique. Tous allez na service à discipline, tous allez na service à protocole, na service à finance, na katia groupe na biso. Papa to landi filmage pe bandeko o bazali ko landa balandi ndenge bobongisa ki programme pamba te yo nde muto ozali ko mema bana o nyonso yo muto ozali papa na kati na bango ndenge tango mususu bongisa ki moi tango musu pe erreur moko esalami na ndenge yo lingela ki pamba te zanga kate papa impression na yo na ndenge makambo yuti koleka yo ezali ndenge nini pesa bandeko bala. Donc impression nanga ezali ya kitoko ndenge to bongisa maki ezalaki prévu ko ba na ba dirigeant technique yango esalami na mokolo lelo. Donc naza vraiment satisfait na ba choriste parce que l'accès était ba yokela rangai ndenge na sengaki bango poto sana na mokolo lelo esalami vraiment na pesi bango merci à travers interview oyo pe elika était ba projet otozana ngo na ba mbulo ekoya bakoyo ke langa et puis tokokenda encore liboso to sala encore ba merveille koleka o to sali ezakaka eloko liboso to lobaki to sala donc en tout cas un effet moko positif donc na wana pima nazana kama oloba mingi te. Bon papa toyebi ke moi voix ezapé bien te to kango mingi te pamba te au sali ba sacrifice peut-être moi ba remerciement na bandeko a na poto na pasteur et puis tant sous la direction Afrique pe kuna pa bazali kolanda. D'abord, je remercie nos responsables à paroisse Nabiso, papa pasteur du Batia. Grâce à lui, nous pesibison nzela ya kosala musala oyo. Pambate ngai nazali membre ya conseil paroissial. Donc boyo kanyo tozala ngona paroisse yango pe kiti na kati ba groupe. Donc je remercie d'abord yé a pesibison occasion ya kosala likambo yo. Et puis je remercie paroisse Mobimba. Je remercie pe ba parents ya bana. Pambate balandi biso na programme oyo tozali ko sala même financièrement ba parents mingi ba aider biso donc to pesi paroisse Mobimba merci to pesi pe merci na équipe ya presse pambate grâce à bango nde li musalo to sali le londe ezali possible to ko remercier pe lisusu ba kondina biso ya direction
na ye moko papa Sikonti ye azali président la biso général ye Ernioso azana biso en contact donc oyo to sali ezali pona ko mataka toujours le kumu na ye jetiki zaka na Kinshasa te et pendant déjà na mokili mobimba yango biso na kati ya paroisse na biso tolobaki tokomeka ko sala moi makambo eko ko apporter un plus na kati ya jetiki mobimba na kansi tamba ko découvrir ba image oyo ekozala bango esengo ba mona ete oyo toyekola kuna na Afrique tozali komemango na mikili ya musika tozali pe komeka ko encadrer bana parce que bana mingi tozala bango awa babotami awa na poto bayebi penza Afrique te po bavanda bayekola bayemba banzemba ki Congo ya lingala parce que lingala kutu bayebi yango te donc eza déjà merveille moko munene yango toko continuer ndenge nzamba ko salisa biso ko pesa biso makasi toko continuer ko kolisa musala oyo po mikoleko ya boko mona lisusu nombre ko zala oyo to moni lelo eza moke parce que batu mingi basali prochainement to sala vraiment na moment moko oyo tout le monde akozala disposé bon mona vraiment qu'il y a un grand jeté qui na paroisse à Saint-Denis. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de tomber le pays journée malam. Merci Nabino Pelo. Na komba tata mwana molimi mosantu tozui mama na biso akopesa pambate autaki Afrique aye asali azosala musala na nenka ka yekolaki ye moko opesa kombo apesa pe epai ya autaki mbote na mama mbote papa mama kombo pambate bande ko bazali kolanda fo baye ba kombo et puis baye ba paroisse nini epai yo autaki avant okomela biso awa na kombo tata mwana tata molimo santu nga kombo nga mama Lina Kabola na utaki na komina Kitambo na paroisse Kitambo na Kinshasa na paroisse Kitambo nina yake na Saint-Denis mama bande ko bazali kolanda filmage uti koleka mama ben pression na yo en tant que oyebi ndenge osalaki na Afrique na ndenge osa awa malgré tout ben convenient oyebi potango ndenge tozaleli mais nini penda oyo sepelisi to regret nini oyo sali na ngopamba te tozana posa bande ko bayeba en tout cas la sepeli makasi po surprendre ngai po mbali boso pe na sto sala yango mais la ndenge na yeba ki Saint-Denis en tout cas na yeba te eloko boye ko sala na Saint-Denis mais naza surpris au mona eloko boye sala na Saint-Denis en tout cas sepeli makasi et pesi biso makasi lisusu pe force lisusu na ko sala sumusa Tanzania po to kolemba pe ko sala yango te to continuer ka ko sala yango moi ba remerciement et pas utaki bande ko Kitambo ba Rolanda bandeko ya direction bandeko par-ci par-là ba pasteur peut-être moi ba remerciement to ba mbote ba salutation na bandeko na pesi mbote na chorale na ngai ya Kitambo jeteki Kitambo na pesi mbote na président na ngai papa Tizon na pesi mbote puis na chorale centrale mobimba pour naza pe choriste chorale centrale na pesi mbote na ba dirigeant na chorale centrale papa Vicky mama Timba mama nyoso to chorale centrale pesi bango mbote bandeko na ba ninga nanga na komi malamu kote na yaki ba minga malamu na ndenge bino so sepele ka ba manga malamu yango wana apesi watunso tumbote wa ebinga o ba ebinga ite apesi watunso tumbote asuki bo merci beaucoup mama to tombele au bon week-end merci beaucoup bandeko balandi batali ndenge bozali kolanda département ya presse information na mboka ya France lelo ezalaki filmage to yaki ko sala bandeko na biso ya chorale ya GTK donc ya paroisse ya Saint-Denis lobe ko sala ba chorale mususu pe ba groupe mususu na ndenge bouti kolanda toza na posa ya impression na bino to ba critique pambate musala sans critique to évoluer te o to zwaki na Afrique ba formation oyo ba papa na biso ba pesaki biso yango to ye awawa tozali ko meka mwa ko bongisa ndenge bolandi na micro to na réalisation po makambo ye salama wa bino ndeko o bozali kolanda ezali bongo papa Gilen Tsambu na caméra tozalaki bongo na papa Tony Diangenda asali na caméra asali pe na sonorisation et puis tozali na papa Edino image ye pasali na caméra papa na biso Gomez pe asali na caméra malgré tout moyembi azalaki sur na caméra et puis poete musala o salama tozalaki pe na bandeko o basungaki biso bandeko bazebele kasi toko senga merci na lingoma mobima na moka France totangi paroisse moko te ba paroisse nyonso to tombeli yango malamu bo soutenir bo sunga biso bo pesa biso opportunité to sala musala ya papa e kendeli boso tozana posa ya critique ba remarque et puis tozana posa ya tombola kombo ya papa na biso papa Simon Kimba Nkiangani musala oyo sa papa Simon Kimba Nkiangani to kosala yango te to sengi
tosala yango na kimia bandeko boyamba biso partout tokoya partout tokosala baprojet nyonso oyo bozali nango presque ezali kosala mosala réalisation ya kitoko malgré tout berere ezangaka te mais tokobongisa oyo tosali lelo oyo tokosala lobi ekozala lisusu ndenge mosusu topesi mbote na bandeko nyonso oyo bazali kolanda na Afrique na Angola tozali bongo na bapapa ndenge na ndenge et regret tozalaka nango ya papa na biso oyo ya formé babiso poto bima ba réalisateur ba cameraman papa na biso papa Tati donc totombeli hommage que toza toujours pour na bino bandeko ebele ba papa Pekos ba papa Edimon Nkamba donc papa toza sala musala ndeka koyebeli bandeko pe à Brazzaville tozangi ko pesa ba remerciement te Angola partout pa bozali ndenge bozali kolanda biso bopesa biso ba critique na bino po ete to sala musala ekende liboso mbote malamu na bandeko nyonso famille pe ba conseiller nyonso ya papa pe ba pasteur nyonso ya Église Kimbangi c'est dans le monde entier. Wane zalaki abino ndeko papa Gilen Cham papa Simon Kimbangu encore une fois te remercier yo pambate ozali nzambe okotika la nzambe oyo yo lingi yango ke salama o biso batu to lingi te to sengi kimia na yo kitakati na biso bana na yo ya presse to sala musale kende liboso.
botika na ningisa papa jangenda ningisa ningisa anakomisa mokili oyo nesinga na niki Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa nini botela maboko na ningisa sukuma sukuma tela maboko na ningisa 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 Nzambe na biso papa jangenda sukuma Mwindo adekwa anakomisa mokili oyo nesinga na ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma Mwindo adekwa anakomisa mokili oyo nesinga na ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa nini botela maboko na ningisa sukuma sukuma tela maboko na ningisa 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 Nzambe na biso papa jangenda sukuma Mwindo adekwa anakomisa mokili oyo nesinga na ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma Mwindo adekwa anakomisa mokili oyo nesinga na ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Babima 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 Bilongwa 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 Babima 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 Bilongwa 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 Babima 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 Bilongwa 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 Babima 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 Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma sukuma Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa Nzambe na biso papa jangenda sukuma papa jangenda sukuma papa jangenda sukuma papa jangenda papa jangenda sukuma Sukuma, Nzambe na biso papa jangenda ningisa ningisa. Nini botela maboko na ningisa Sukuma, tela maboko na ningisa ningisa. Nzambe na
Afrika ebana Osowindo aletwa Anakomisa mokili goyo Nesika na lingi Afrika ebana Osowindo aletwa Anakomisa mokili goyo Nesika na lingi Zambela biso papa jangenda sukuma Zambela biso papa jangenda ningisa Zambela biso papa jangenda sukuma Zambela biso papa jangenda ningisa Nini botela maboko na ningisa Tela maboko na ningisa Zambela biso papa jangenda sukuma Osowindo aletwa Anakomisa mokili goyo Nesika na lingi Afrika ebana Osowindo aletwa Anakomisa mokili goyo Nesika na lingi Zambela biso papa jangenda sukuma Zambela biso papa jangenda ningisa Zambela biso papa jangenda sukuma Zambela biso papa jangenda ningisa Zambela biso papa jangenda sukuma Zambela biso papa jangenda ningisa Babima Zambela biso papa jangenda ningisa Zambela biso papa jangenda sukuma Zambela biso papa jangenda ningisa Zambela biso papa jangenda sukuma Zambela biso papa jangenda ningisa Zambela biso papa jangenda sukuma Zambela biso papa jangenda ningisa Zambela biso papa jangenda Yeah.